temple ya Nkamba. Boyoka nga bien bandeko. Temple ya Nkamba. Ezali 100 mètres sur 50. Et puis si 150 mètres. 100 mètres sur 50, on est 150 mètres. Batonga yango 100 mètres sur 50, ezali pona 150 000 martyrs. Oyo bakufaka pona likambo ya église kimbangiste. Pona likambo tata Simon Kimbangu. 150 000 martyrs. Yango wana boboni ke basala yango 100 mètres sur 50. Pe eza na 137 000 places. Eza na 137 000 places. Eza pona 137 000 familles oyo ba déportaki na mindele. Qu'est-ce que nous allons laisser na oyo na troisième génération? Est-ce Kimbangu va encore exister? Nakati non, omoni ke bato bazaka na retard ti lelo. Omoni ke bato oyo bakuvuba ko mayele zonga sima biso toza ko avancer. Mais bango mayele zonga sima. Tala makambo oloba. Tokotika nini na bano oyo bazwa na troisième génération. Et pourtant toza na quatrième génération. Omoni bato quit. Est-ce que Kimbangu va encore exister? Tala niveau Pasi na bino nde yango wana. Tokota déjà na quatrième génération. Et puis toza tata Simon Kimbangu yé moko tini wa mintini kwa tulendo. Soki pa na bino Kimbangu existaka lisusu te. Et pa na biso na Nkamba tata vandi la kiti ya bokonzi na ye. Soki bino bozo rêver kaka bukanisaka toza na troisième génération, biso déjà tokoba na quatrième génération ya suka. Ba voka na bino nzete o bino bobongisa wana bana eloko osala te bana pouvoir te bana eloko te bozo bino bana bino bazoba bana bino mayele te bozo tambola na satana avansaka te zonga kasima bongo na teke bozo na troisième génération siko biso tokoma na quatrième génération bino boyebi tata te bino bobika ke tata kenda atika nde libota atika do église kimbangisa eza ya famille bozui ya famille ale yango na bango bazalaka pona nini pona ba maintenir kaka kombo ya Kimbangu ya mwana bana wana bazali nzoka nde bongo te jamais bomoni ngoma na biso eza lingomba ya Nzambe outa na lola aya na ba angelo na batu na ba salela ye biso to sala ka Nzambe na biso tanto totonga na bonzo to pe na molimo ya mwana so bino bozo luko bien ya famille ezate po biso nyonso eza famille na biso lingomba ya Nzambe eza biso nyonso biso totiaka bantintsana totiaka bambongo na biso ya mwana ezali kotonga Nkamba ya mwana eza kotonga pe na bonzo to pe na molimo. Alors nalandi mke papa Mayingi papa Omega na baba kamnyonso biso tozolo ba presque likambo moko kaka tozolo ba presque likambo moko. Mais ce qu'il faut que vous ayez ya kotala mo nga vraiment position na ngai na ba makambo lokola ya boye ezalaka soki tokolanda likambo wana alors faut tolanda ngo pena toki komisa ngo tina suka tokende kokomisa ngo vraiment tina suka mama na biso oyo ala mopanisa aza déjà na plateforme moko boye oyo baza kolanda ye ndenge technologie eza ko évoluer. Je me rappelle que les gens qui ont été RTNC ou bien BBC, CNN. Donc, si ils sont sous le contrôle de journaliste, non. Ce qui est étudié, comme les gens qui ont s'informer, mingi kaka na kata ba téléphone na bango même awa so tuninga na tinga bo tuninga mbala sima na vanda mbala suka na fanda liboso ya TV na ko se rappeler te. Donc, c'est rappelé que la vente de la télévision, mais là, bien informé pour la nina zoma comme quand on a téléphone oyo, quand on a téléphone n'est pas bon. Ba fait naie ezali peno, ba fait naie ezali peno et ba fait ezatelema trop. Bozo sala ba audio, bozo lo balwa de n'importe quoi nyo c'est comme la ngati. Et na tina moko te. Eza na tina te. Ta mutata o azolo bake, o nga na solo la kina ye, na ye bisaki papa. Kola penza nga na osa musala nanga alors nga mutu otinda ngati nazo sala nde musala nanga soki bino bomona ngo ke ote azasu normal te bozo ngo nde bomemela ngo
bozo ngode bo memelango oza de aussi te oza mese pilate te oza batata wana te basambisaka tata sino kimbango po ya osambisanga okoka te omukie et clique na bino 26 bozo sala na bona pouvoir te mabota na mabota bamoya awa koluka ngai nzambe Bienvenue chez nous. Merci à tout balingaka. Maman Francisca Balenda, la princesse d'Inkamba, Nouvelle-Jérusalem. Merci à tous nos abonnés. Merci à tout balingaka. Émission Kimba Nzambe, rien que la vérité. Veut dire émission Kimba Nzambe, yaka kaka na ba vérité. Ce qui bon maman Balenda yé, c'est que makambo yé. Alors, abonnez-vous sur notre chaîne. Abonnez-vous pour avoir la sagesse spirituelle. La sagesse et intelligence. Donc, la mission n'a pas aussi implicité. C'est que vous avez la kate, vous avez ma pas bolité. Pour moi, la kate sur côté, à Hollanda, faut sentir le comme donc, c'est ça. Vraiment, bande bonanga, ngana bien. Tata so imanki ngana zo batela. J'espère que bino pe bino nyonso boza bien. Voilà, tout ça na ba analyse ya makambo moko eza za awa. Batu mo ba okanisa lokola bana ba secret, lokola ba obombama, nzoka ngana za sombra. Namona nyonso na musika na zwa rango yaka. Bana. Sikoyo na kolobela na likambo ya Paul Dibuya. Bokoloba onini mama Balenda tika kombo wana na kotika ngote soki atiki lingomba ya tatate o azo ko manipuler. Natika ngondeni. Satan incarné na kati ya mokili azo bundisa Nzambe. Siko ngai la princesse d'Inkamba Nouvelle-Jérusalem na tiki ye kimia jamais. Bokosa. Na kotika ye mukolo ba kokanga ye. Mukolo pena mokili ko comprendre que mama Balenda ozaka na raison. Mokili ko ponde to ba botozo kende. Mokile ko comprendre batoloba maman nazaka na raison ya Satan alata nzoto azaka suna nyoka te alata nzoto ya mutu azo sala sembla ko vivre na biso bato bozo mone mutu mais aza mutu te boko tale boye mais kati na ye boye bité siko biso siko to yebi kati na to tike kimia po bo mone na masekete bo mone mutu boyo kele mawa ngana bébé spirituel te jamais alors na koloba nanu likambo nanu ya Paul Dibuya. Paul Dibuya prison na ye azotonga wana. Tango atongaki yango azalaki na azwaki accord na Nkamba te. Asalaki makambo na ye na ndenge na ye. Azwaki accord epai ya papa Simon Kimbangu kiangani te. Nzambe molimo mosantu. Azwaki te. Sikoyo kaka prison na ye wana ekomi na kosila projet na ye oya salaki idée na ye ezalaki nini asolela mutu ya leta ayebisi ye mukolo ya inauguration na posa na bengisa ya Simo aya na inauguration ya prison na bango wana ya Fubu mukonzi wana ayebisi ye mutu ya leta na ye koyebisa ye tika koluka problème komeka kutu te po oyo zolinga osala wana eza lokola bolingo trike mukonzi ya lingomba do wana eza lokola bavanti bolingo sala bolingo trike eolukela bino problème ye azali mukonzi akotikala mukonzi soki alinga yangola aza na problème te soki abilelo lobi oyo dans 10 23 mois tant nyonso akolinga yangola akoya mutu akangele nzela aza te do soki azoya te seke nano abongisi na ye makambo ne akoya te. Alors, kokosama na ote ke ote to bengisa ya Simo aya te wana siko eza risque pona bino. Wana zo lakisa lokwa bozo proclamer loko moko boye po sala ye mabe. Ye ndenga zana tan nyonso akoya ngola akoya eza problème te. Donc, lisolo bazaki na ngo yango wana na mutu aleta wana na otanga na kombo nete.
Sikoyo nga siko na selo analyse Satana. Naso selo pena analyse ya likambo oyo zo ninga kwa inventer oyo. Premièrement nanu ndengo za wana. Yebaka yango. Ubanda obolisa nzambe depuis likolo okokate makambo yango ekiti na se. Siko na sepe oyo zo ningo sala wana o di buya zo ninga sala ezali biblique. Ezali biblique. Na Bible makambo bakomi makambo na Bible. Mais tango ezo sala en réalité esala makana forme mususu. Likambo oyo dibuya zo ninga asala wana projet wana sali wana ya kanisi bako betele maboko nzoka nde ezali bitumba nzoka nde kindoki na ye pena zo linga pena ke abundisa lisusu nzambe en face. Eza loko ata mokolo Yesu azalaki na kati ya azalaki na bayekoli na ye o asalaki 40 jours et 40 nuits. Tozotanga ngo na Bible. Matthieu 4 1 à 11. Mais na otia ngona lingala po na bato portugais na meka un peu ko faire comprendre ba ndeko balandaka nga. Na tia ngona lingala so na tia na français ko compliqué. Voilà. Na otia ka audio nango son pour mutu nyonso alanda a comprendre que likambo o Paul dibuya zo sa alinga sala o ezalaka déjà biblique. Satan mekaka nkolo Yesu na Bible. Siko yepe alinga meka molimo mosantu. Meto timbeli yo. Totanga ngo ana Bible. Matayo mokapo ya mine. Komekama ya Yesu. Molimo amemaki Yesu kati na esobe po ete Satana ameka ye. Sima na ye kokila bilei mikolo tuku minei pe babutu tuku minei ayokaki nzala. Momeki ayaki epai na ye pe alobaki na ye, soki ya solo ozali penza mwana na Nzambe, loba na mabanga oyo ete ebongwa na mapa. Yesu azongisaki, ekomama, moto akobika na lipa kaka te, kasi pe na maloba nyonso oyo ebimaka na monoko ya Nzambe. Bongo Satana amemaki ye na engumba ya bule, atelemisaki ye na songe ya tempelo pe alobaki na ye, soki ozali penza mwana na Nzambe, mibwaka na se, pamba te ekomama, akopesa mitindo na baanjelu na tina na yo, pe bakomema yo na maboko na bango po ete lokolo na yo etutana na libanga te. Yesu azongiselaki ye, ekomama pe okomeka te Yawe Nzambe na yo. Satana amemaki ye lisusu na likolo ya ngomba oyo eleki molai pe alakisaki ye bokonzi nyonso ya mokili elongo na lokumu na yango, alobaki na ye, nakopesa yo nyonso oyo ozali komona soki kaka ofukameli ngai pe ogumbameli ngai. Yesu alobaki na ye, mosika na ngai Satana, pamba te ekomama, okogumbamelaka kaka Yawe Nzambe na yo pe okosambelaka kaka ye. Voilà. J'espère que boyoki. Donc, likambo Paul dibuya zolinga asala batu surprise, alaksa elongi. Moni longi oya lata wana ba santu wana bomona kai muto malonga. Angas a utiliser yango. Akosa ke ya Simon azandeko na nga aza yaya na ngai, inauguration otozo sala, donc to bengisa ye aya na inauguration. Yango loko o alinga sala ezali démoniaque pe ezali biblique. Alinga bundisa molimo mosanto. Donc olongoli tata na kiti ya bokonzi na ye, na trône na ye na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Obimisi ye aya na prison oyo
tongi wali boma Paul Dibu oza pena demo moko na yebite yo foka kokangama okomaka janvier te yo trop c'est trop yo kasi molimo mosantu balongaka ye oyo ozolinga osala wana osala sambla me sambla te yo kasi toyebi ba forme nyonso oyo oza koutilize toyebi me oyebi ke mutu azalaki na wana biso keba komeka te donc ozoluka problème azali mokonzi so alinga ya Angola akoya na ndenge na ye mutu akopekisa ye aza te aza na porte moko te eza ferme mpo na ye do soki alinga akita Angola akokita réponse bapesaki ye yango wana ozomona yo olingi obundisa Nzambe obundisa molimo mosantu obundisa ye obanda kobundisa ye kala obundisaka molimo mosantu kala me otikalaka kokoka te yo kasi lelo nde okokoka epui na oloba boye bomoni batempelo na biso na bakimbangiste partout dans le monde po etongama baprojet nango programme nango ndenge kozalela ezali nkamba ndapesaka yango ntango yo ozotonga tempelo nkamba apesaki yo ni autorisation na projet eloko te kaka pamba kaka boye obandi kotonga na ndenge na yo mutu atinda yo te ekomi na inauguration obengisa Nzambe bino bokomprendre ka pasi bongi mokiangani te ya nde bozana boyebi na pasi bongi mokiangani me bozo continue kosala sambla bozo continue komona ndeko na bino et puis Paul Dibu na courage ozwaka kobengaka ya Simo lo wa yaya na mama nini una tata nini. Mais qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous continuez à manipuler la bana ya ba. Vous comprendre la vérité. Ya Simo. Arrête ça. Toi tu n'as pas so bengi la so tata ya Simo te azali Nzambe. Vous continuez à manipuler bana ya ba. Batindi yo te obengi sa tata. Biso meni tempelo ya Nkamba. Kotonga mana yango ezaki nyonso ezaki proclamer. Oyo esala makana Nkamba kaka oyo batata batika. Tata Simo mbango kyanga na lobaka ngo. Tokosala ka oyo batata batiki. Alors projet oyo tongeli kuna. Batata batikela yango ka. Projet oyo tongela fubu wana batata bapesa yo yango ka. Batemple nyonso oyo biso totongaka. Déjà papa ya ngende batika yango ka. Eza na ba mètre nango, ba centimètre nango. Eza na biti batongela yango. Siko ye Paul Dibuya. Oza na biti nini otongeli yango? Nani atindi yo? Est-ce que programme wana nani apesa ki yo yango? Ka pamba boye obengisa papa Simo Ngimongi anga na biti nini? Et puis na idée nini? Soko zolo balikambo zelaka na kwitu no esila. Paul Dibuya va tellement liboso ba ndini amela na masanga. Ameli diamba yango bona ka mbeboneza ka mwindu tout le temps. Ameli masanga, ameli diamba kwiti sango matina mutu abanzi olo bilobela. Alors biso to boye bilobela wana. Donc les projet église kimbangiste te. Et tu as jamais cause la projet église kimbangiste au Paul Dibuya zo ça. Pour comme que to za na problème te, to bengisi tata aya, ba temple so tonganga yango bongo te. Eloko kanga na zo tuna. Projet wana Paul Dibuya saleli prison wana fubu. Azo kyango na Nkamba po abengisa pasi mingi bango kyangani. Bino to la naboke ko tuna ye. Po sentiment ozolinga salela wana tokata ye yango. Deti temple ya Nkamba boyoka nga bien bandeko. Temple ya Nkamba ezali 100 mètres sur 50. Epesi neti 150 mètres. 100 mètres sur 50 wana epesi 150 mètres. Batonga yango 100 mètres sur 50 ezali pona 150 000 martyrs. Oyo bakufaka pona likambo ya église kimbangiste. Pona likamba tata Simo Kimbangu 150 000 martyrs. Yango wana boboni ke basala yango 100 mètres sur 50. Pe ezana 137 000 places. Ezana 137 000 places. Eza pona 137 000 familles oyo ba déportaki na mindele. Donc 137 000 familles oyo mindele ba déportaki. Yango wana nde temple na biso wana. Yango wana nyonso ya biso ezalaka na tina. Sikoyo natuna nanu pe lisusu.
oyo Paul Dibuya tongi fubu wana e signification nango eza nini et puis bakomi yango basali yango na biti nini po biso nyonso ezalaka préparer ezalaka mabongisi ya Nzambe na tiela bino temple botala temple ya Nkamba ndenge ezali ndenge babongisi la de pa batata sur spirituellement ndenge nguya nango eza ba photo botala ndenge nguya nango ezali temple wana ezali na pouvoir mosusu o ezali incomparable na mokili mobimba sikota ko Paul Dibuya azotonga ya ye o azotonga wana ele quand même mulai na Nkamba pote papa de ngenda loba temple moko te koleka mulai na oyo eza na kati ya Nkamba mais ye atongi siko mulai koleka oyo eza na kati ya Nkamba siko wana siko signification nango nini signification nango nini projet nango tango ya sali yango ezalaka na calcul ya nini na calcul nini ya azobebisaka o nyonso molimo mosanto abongisa azobebisa nyonso siko ye atongi oyo ye wana na ndenge na ye oyo batindi lingombe tidi ete pote akosa ba angole ke ye ndenge aza nazobongisa mboka ke ye nde azotonga nzoka nde eza bongo te na se nango azoko étouffer Angola po Angola et avancer sous te pa mbobali sous te azomatisa kanda ya Nzambe na kati ya Angola azomatisa azotombola kanda ya tata na kati ya Angola sikoyo osilisi na yo temple na yo wana o ezata na nguya moko te ezata na bonzambe te osisi prison na yo ale sikoyo obengisa tata Simon Kimbangu kiangani muninga na yo kaka muninga na bino batata na bino do papa Simon Kimbangu na muninga na bino aza ninde ko na bino ni muninga na bino azali Nzambe te mabino boyaka pona kobundisa molimo mosantu toza abiso pe bana na ye tozali to bomba tuma kamna bino te boko bando bimaka na mpoasa tokokena ngo bongo bozo banga Nzambe na mokili te bozo tosa Nzambe te bozali ko eloigner ka bana na Nzambe bana na Nzambe pembeni na ye bozo ko mema bana batu na ko bunga ale bino siko ba bomba ka bino jamais Sodome et Gomorrhe to ko bomba bino te tango za tango ba vérité mokili mobimba fo ba yeba misala batata na bino mokili mobimba ko yeba yango et puis na bimina mwa mukie na likambo wana na koti na dossier oyo na chapa audio bino batato yo bokanise boza na place ya boko bomba melanga nzoka nde zate des fois Joe Mike basali ba audio na bango basolo iso yo makamna bango alors na tana ba audio wana na bakuvubaka makabasola kina ba groupe na bango makambo se komela kingeza na ngana maboko na ne bozo lukanga na nyoso bozo sala na nango na tana ba audio boyoka na chaka ndamu ndamu po Joe Mike alobaka mingi akoba ndoloba mimi aloba mama lungati Joe Mike alobaka bele o kansaka tango surtout tango sala be mission o kansaka ke na kila ko na linga ko talete po so ma hypocrisie na miso mais eloko esala nga paso bebe spirituel bazana kati ya lingomba na biso bobi mutu moko ya kenda 26 mutu moko ya mabe bato bakabola lingomba mais soki abandi koloba likambo ya Nkamba akozwa foto papa Simon Kimbangu kiangani ya kala ayo kosala sambla lokola siko eloko nini bango basalaka sambla moko boye lokola bazana bino mwa sambla moko boye pona nini po bino bato botikala bopesa bango raison po bandolanda bango bazoya kokosa bino lokola makambo lokola bazana raison mais bazalaka na raison te banda babima nyonso limisana munoko na bango ezalaka lokuta po bango bazana pouvoir ya komanipuler bazwa yango déjà par tata na bango Dibuya bazwa yango bino to bokenda kolanda mutu wana bomone mutu malonga ani loko te aza eloko te ya mwana ye na nkuvubaka na tata bango Paul Dibuya baza ndenge moko bango pena ba anjo mibale basimbelaka Paul Dibuya ba flash bango mibale basimbelaka Satan donc baza ndenge yango mona bamoye babota pe ezate kuvubaka ti lelo ni mwana banda bala mwasi batakanga mwasi ya batu ti lelo ni mwana abotaka te asokoka pe kososola te kizengi ope mususu ozoba oyo ya Joe Mike ti lelo pe yekutu ni mwasi ni mwana donc nya tata na bango de bazolanda lokolo ya tata apo bake obiso ngana zalaka bien ngana zalaka mboko bwana loko te boza bien te boza na mbongo te bo bato pasi bwana lipamboli te eloko te bozo souffrir tata na bino kasi bakosala bino te grâce Paul Dibuya bandoka ngama na ye
asala prière obota te kuvubaka asala prière obota bobota kate ale bovandela ka kombo ya tata bokozaka ba malere na vie na bino boko bandoloba na télévision bozoloba mais na sima nango bosimba ka pe omsu osimbi ochepe lobo walita bovandi pe mobi pena ke vraiment makambo to eba te sikoyo to kosuka nango wa bokozwa échec bokolonga kate. Alors na tchana ba audio na bino ba bébé spirituel. Alors nalande muke papa mayingi papa Omega na baba kamnyosha biso sotoro ba presque likambo moko kaka. Tozolo baka presque likambo moko mais ce qu'il faut que yeba ndenge ya kotala mo nga vraiment position na ngai na ba makambo lokola ya boye ezalaka soki tokolanda likambo wana lo foto landa ngo pena toke komisa moti na suka toke ne ko komisa ngo ba mati na suka mama na biso yo ala mo pandisa ala déjà na plateforme moko boye oyo baza kolanda kaye ndenge technologie za ko évoluer tozomona pena ke eza sosi ndenge ezali liboso te kaka RTNC ou bien kaka BBC kaka CNN te donc sikoyo eza sous na contrôle te oyo bakaka mutu wana ye aza journaliste oyo aza journaliste te non soki oétudie bamakambo ndenge yango ezali oya komona ke bato bakomi kosinforme mingi kaka na kati ya batelefone na bango meme awa so tuninga neti nga bo tuninga mbala nsima na vanda mbala suka na fanda liboso ya TV nakose rappele te na vanda liboso ya télévision mais naza bien informé mpo na nini nazozwa makambo kaka na telefone oyo kaka telefone ndenge eza boye enayebi ke eza partout na monde yo moto ozolanda nga mpe peut-être toza na position wana donc bato baza kosinforme na ndenge moko akosakana te alors makambo nini oyo baza kosinforme kaka po ntango mosusu afingi bapapa te parce que tala ndenge ndeko na biso mpe bandeko na biso bazolobaka makambo mabe okomona mingimingi baza na batiktok baza na baplace oyo bango bazali wana baza kosalaka mosala oyo bazosala e bano baza sikoyo bisika wana nde bango bakota bakende kozwaka makambo alo bazokutana na babiloko ya boye eza vraiment malamu mingi te donc soki moyen ya kopekisa bana na biso oyo moyen ya kopekisa bango ezali kopekisa nyonso te ezalaka tomonaka meme na bandako omonaka mwana ezali pa obengeli toyi mwana ba osali kopekisa nyonso eza kopekisa na mokuse message eza boye na message oyo bouti mbongo na tie wana eza 13 minutes baoyo peut-être baza na bamega te nakanisi bomoni photo wana eza kocircule eza très important tocomprendre yango na sens boye okoki kozwa photo wana tia yango na page na yo tia yango na TikTok na yo tia yango partout eza très simple tokosola mpe entre bandeko no oyo oyebi mingi tona bandeko na 3 toza bandeko banoki mbangisi wana bandeko partout soki okomi na information kogarde parce mba mosusu tozala bongo information ezali me yo ozi okangi na ndenge na yo moko ozosunga te toza kaka na besoin ya koidentifie wana eza première pas yango wana ya koidentifie ndeko na biso oyo mama na biso oyo position na ye eza ndenge nini aza na bandeko aza wapi aza wapi parce que biso bolobaka bato mosusu mpe basalaka makambo lokola ye basali boye te mais soki totali bien tokomona ke mama oyo adéborde mpena mwa mingi e aza na chaîne moko bien établi oyo place azosalela mosala azosala Joe Mike tata mokolo moko ya mayele koka te yoka nde ovandi noka na ndako na yo obandi kosala baaudio yo vi na yo eza na nka ovandi na kati ya ndako nozotindaka baaudio ka bongo obanda koservir satan kala banda na Kinshasa obandi koservir satan boke ya ngola ozoservir satan ti lelo atindi yo kuna na États-Unis ozokontinue koservir satan ozotinda bato baluka moto ozodefendre nzambe ozobundela nzambe molimo mosantu bino nanu ava bolukanga boya kobimisa bapreuve boya kose défendre internet eza wana mpona motu nyonso boya kose défendre soki nga makambo wana oloba eza lokuta bozokoka kosala ngo te bozolukanga mpe ata bomoninga bosalanga eloko te nga naza na nga nakomprendre te boolukelanga wapi nga nazovivre nazali naovivre vi nanga ka nde navivaka naza nanga eloko moko kaka bozokoka te mpo boza na raison te
moni nzambe abundelaka moto azaka na raison oyo aza na raison te babundelaka ye te soki nga na banda kosala mabe nde mbunda esi ebetelanga makasi nde nzambe mpe tata molimo mosantu alingaki alivre nga me nkolo abombi nga apesaki nga piso 91 do bokoluka nga 10 ou 10 000 bozwa nga te nakotambola likolo balion nakotambola likolo na bino nyonso lion na leopard baza ya kokangama ti oyebi te papa simoki makianga nalobaki lion na leopard baza ya kokangama to profite alors nga siko na profite na profite kosalela nzambe na mpo baza ya kokangama bakosala eloko te ata nakuta na lion boye na nzela na nga akolembaka kwa lokwa zoba akosimba nga te akomprend te ye to ye te mpo nga na vivre vie na nga normal na vivre vie normal nazali me bozolukela nga wapi bokomona nga te na comprendre bino te bokomona nga te ndenge nini mpo nazo vivre vie normal bomona po boza ba mafioso bino bosala ba crime biso nga nasala ya crime te émission kimbango nzambe rien que la vérité bino bosali ba crime bosali ya minene tioki d'États-Unis bakimisa koko kimisa to bando bimisa ba vérité nyonso to bimisa ba vérité nyonso bino bolingaka babombaka ba histoire batata na bino babimisa ka vérité te biso to bomba te ba bombaka te tana zoloba makambo batata na bino eza na tina ozo servir ka sata tamba kende ko buka toilette na ye ya kati ya résidence na ye libuya bakende ko buka toilette na ye wana po mai bande ko lekate babimisa ba 5 so na ba préservatif wana pe nyonso wana pe baloba te ye na kati ya résidence 5 so ya préservatif pourquoi et ko sa ni na kati nyonso wana pe baloba te bolinga ka boy tufaka bana na nzambe ba comprendre te ba fungwa mate ba zo mayele te bokoka te n'importe quoi ba zoba moko boye ba osela satana me ba ti lelo ba zo comprendre ba o défendre kama be ba zo kena o défendre kama be pona mbongo bokani a combien mukolo moko te kozwa ata 50 000 $ na vie na yo ndenge oza wana okozwa ngo te okozwa ngo bina na opesa yo okotika kozwa se obando vivre kala ba miette yo bando vivre na ba miette okosala ke loko te na vie no po bozo bundela satan bozo ko vivre na satan otala ba audio ezebele bele spirituel na komo tata mwana peli mosantu nalingi nasala mwa analyse na ngai par rapport ya bamakambo nyonso ezoleka awa na landi eloko jobangi nde olobaka ebele makambo nyonso olobaka eza ta na nzela te olobaka makambo nyonso ezanga donc bilobela franchement mpo nini bino badefo bozalaka kabo boyaka na bilobela bozala makambo important te n'importe quoi soki même nazwi courage ya koloba makambo clairement awa c'est parce que makambo ya boye tokomona yango ebele bato ebele baobima oyo bazalaki azosala bavideo mais sans elongi na ye epuis na technologie ya lelo oyo boye moto akoki mpe mokozwa voir moto mosusu tozokende nde kuna intelligence artificielle wana tozomona yango bazo na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo bandeko ya la vérité ekotikala kaka la vérité bonjour groupe na bango la vérité ekotikala kaka la vérité mais conscience na bango eyebi ke baloba la vérité te balobaka lokuta bandoki oyo batata oyo bandoki bazanga vérité miyibi bonjour bon dia ezali ngai wa bino ndeko papa Daniel Kinanga alias papa honorable nayo kotia maloba na ngai na se na maloba na biso nyonso to oyo elaki bandaki depuis lobi na lobi boye papa Mvila na bandeko ya groupe nalandelaki likambo wana lobi nabengaki mama Francis Kabalinda tosololaki na ye mais tosilisaki te parce que azala kosala mosala a expliqué ngai ndenge akotelaka lingomba mais en bref parce que asi asala vidéo na nga mpe nalobaki liboso nasalaki exposé donc ya comprendaki donc
na babutu wana tanto zo sola ya zala ko sala mosala na appareil na ye et après ngana singa ki que ceux qui sont vraiment disponibles to solo là c'est quoi malgré na zo sala mosala mais comme tu tiens que to solo là kaka mais tanto bandi ko solo là to sali moi minute yemo tazala to ko loba après sali erreur tango sali erreur na appareil na ye ni côté oyo ngai personnellement na singa ki ye asilisa nano mosala na ye tango ye nanga to ko solo là azala na esprit tranquille parce que ngai nazalaki na esprit tranquille siko tango na maloba na ye alobi ke ye batindaka ye mais tango ya évoluer na yoki ye batinda bayo na nani na poser mutu na batinda bayo na nani alobeli ngai papa Simon Kimbangu oya liputa na papa Simon Kimbangu kiangani ya nkamba ni bango batu batindaka ye alobi parce que alobaki na ngai peke no akendaka nkamba bakutana na papa Simon Kimbangu kiangani. Donc moi je me disais maloba na ye surtout oyo alobaka ni papa Simon Kimbangu kiangani ya liputa motatindaka ye papa tango bazoloba après a expliqué non vraiment parfois na boya kanangai parfois soki na lingena salate mais okomona ke bazo ya ko bundisa ngai mais tamba ya ko bundisa ngai motabundila ngai ezalaka mama mwilo une fois zalaka na pasi mais mama mwilo motabundila ngai soki tende même to yebiki wana ni mutazoloba après ngana tuni donc tango papa Simon Kimbangu kiangani atindaka yo ya atindaka yo ndenge nini atindaka yo abimelaka yo boye ayiko tala yo ya ye pa na ye alobi na yo boye uswato ndenge nini ya alobi te atindaka nga boye na bonzoto te ma ayelaka nga nde na vision donc lokola na ndoto bamuta vraiment botela les cartes donc tango alobi yango ngai ngisi ngai déjà. Vous comprenez? Parce que toujours le makambo juridiction na moi petite connaissance nga nazanango ozomona bato mokili elobeli na ye bato mokili bazomona ke papa za kwa tindaka ye papa Simon Kimbangu kiangani atindaka ye papa apo batindaka ye mais parfois ce que bonandele dans le fond ozomona tangu ngana tikeli le to alobi ngai batindaka na bango ngai bato bazo benga ngai bazo donc tangu azoloba que vous trouvez que vous dites que non c'est une sérieuse femme. Vraiment ça je vous le jure. Respect ezanango. Aza mutu respect ezanango. Mais aza contaminé na l'idolo. Oyo nyonso tu wana eza basekeli ya l'idolo. Oyo nyonso tu wana eza basekeli ya l'idolo. Donc elle est victime de trauma maintenant parce que ba discours oyo ebimaka na nkamba ni oyo ezobebisa bandimi. Akoza tala soki tokangi tokokangisa lisusu bato mosusu tokoka donc ngai na kisengaki ye akata nanu na kokata sala nanu mosala après na ko rappeler bien après mosala wana esila andimaki sima nango na lekisi ton na bimaki na zongi tango na bengi ye ezo soni azo zwate après akomelinga mokanda papa na silicité atie papa na silicité mais sinon alobaki na ngai ka koloba na ngai vérité tout ndenge nini ye pona nini asalaka makambo wana mais bato bazo ko accuser mais ils ont volonté na ite ça c'est selon elle mais papa nazo senga bino boy vraiment na mosala na ngai ya KGM ndenge na salelaka expérience na zanango nanu na joie les kambo ya motote après na taper à côté bafe na ye ezali peno et bafe eza tellement trop. Bon, nakati tato yo papa Daniel Kinanga tata yebisinga la yebisa yo boye ke yo oleki derosi na kosambisa yo oleki mese Pilate na kosambisa po yo lingo mona yo za danger yo ngomona ke yo za grave ke yo ndenga na musala na nga oh là là bino nde bo comprendre te bino bo mona kwa nga musala ngona osanga na ba ventire omoni ba fait ya makambo na ne bandite bino bo kanisa musala ngo ke nga nazo loba na katika na loba kaka na kosela batata wana makambo bokomona musala oyo sérieusement tango ngana bando yana ba fille nazo lakisa ba fille bazo témoigner
bazo témoigner que kutu nga papa intela sala sala nga boye 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 nga papa intela sala sala nga boye nde boko comprendre tozali kokende mikolo ezoya nde boko yeba pena la vérité ya batata na bino bango nde aza baza na place ya kobomba lisusu te bato nyonso bakanga minoko bakomi kofungola tellement ke bomona nga moko na zolo wa boye siko etikali mokie bomona sikoyo batata na bino wana nyonso bato siko basala sala bamabe bozo sala ba audio bozo lo balwa de n'importe quoi nyonso ekomela ngati ya na tina moko te eza na tina te tangu tata o azolo bake o nga na solola ki na ye bisaki papa kola penza nga na osa musala na nga alors nga mutu aotinda ngati nazo sala nde musala na nga soki bino bomona ngo ke o te aza su normal te bozwa ngo nde bomemela ngo oza derosi te oza mese pilati te oza batata wana te basambisaka tata simoki mbango mpo ya osambisanga okoka te oa mokie ekliki na bino ya 26 bozosala na bona pouvoir te nga na osala pouvoir divin ya nzambe nguya bozozwa honneur ya tata bokabola yango ali misala na bino batika bino bomba ya bino bozoko utiliser bana na nzambe ali batika bino bomba ya bino bakanisi bakanda o nyonso makambo ebima o eza na tina ti bovanda bosala ba examen de conscience bo comprendre que eza nde na tina ezobima pamba te moto epelaka pamba te babaude na bino eza ebele na mona kutu tina nango te mena lakisa bino kaka bino bona place ya obombama te na nyonso oyo ya bino natiela bino. Non, ok. Par rapport à Bavoka bazali ya biso bana 26. Et le ministère public a cessé ce dossier. Ce que moni ba fait ezali vraiment exact. Ya mwanande bavoka bazali ya biso tozo ko réfléchir, bazo réfléchir ensemble. Alors, tangu tokabwani biso na mokoto tosalaki mouvement moko babengi MDK, mouvement pour la défense du kimbangisme, contre ba érigi na ba biloko ndenge papa na biso kaje alobaki, c'est-à-dire biso tosalaki mouvement wana ezali na mikanda nyonso légal tout ça. Ba action nyonso yo biso tokosala ngona ni na kati ya mikanda pe ba avocat ya MDK tokosala yango po ete tobatela doctrine ya biso ya église yango tolobi. Qu'est-ce que nous allons laisser na bana oyo na 3e génération? Est-ce Kimbangu va encore exister? Nakati nana tu nana noe omoni ke bato bazaka na retard ti lelo omoni ke bato oyo bakuvuba ko mayele zonga sima biso toza ko avancer mais bango mayele zonga sima tala makambo oloba tokotika nini na bano oyo bazwa na 3e génération et pourtant toza na 4e génération omoni bato kwiti toza na 4e génération mais ya lobi tokotika nini na 3e génération tolandana. Qu'est-ce que nous allons laisser na bana oyo na 3e génération? Tokotika nini na bana oyo bazoya na 3e génération? Talas comme mayele ya bato 26 ezonga rasima. Il fallait que de liboso mais ezonga sima. Tala ba mukuvu baka zoloba. 3e génération et pourtant toza na 4e génération. Bon moni siko ke bola da bato bana ba mayele te bazo manipuler bino. Tala bato aboye mayele zati. Tola dana. Si Kimbangu va encore exister, bandeko. Au contraire, vous avez la scène chaque mardi. Chaque mardi, bazo ko confirmer. Est-ce que différence ni mes alina makabomba bali na zoloba na oyo papa Mbenja, papa Simon, bazo salela chaque mardi.
Ah, bon, tu vas rêver comme un déco. Hein? Ce sont d'être comme ça. Hein? Cette faiblesse-là, bana Israël, va monter la mot passe. Salité, makamuna maweza ngatina. Et puis kuvubaka. Na webisa weboni bavoka na bino ya nzete. Bavoka na bino pena ya nzete. Bakosala ke lokote. Makambo bozolo ba oyo. Deti oyo bibisi oke. Est-ce que Kimbangu va encore exister? Tala niveau hein. Pasi na bino nde yango wana. Tokota déjà na 4e génération. Et puis tozala tata Simon Kimbangu yé moko. Tino wa mintino kwa tulendo. Soki pa na bino Kimbangu existaka lisusu te. Et pa na biso na nkamba. Tata vandi la kiti ya bokonzi na ye. Soki bino bozo rêver kaka bukanisa tozaka na 3e génération. Biso déjà tokoba na 4e génération. Génération ya suka. Bavoka na bino ya nzete o bino bobongisa wana. Bana eloko osala te. Bana pouvoir te. Bana eloko te. Bozo bino bana bino bazoba. Bana bino mayele te. Bozo tambola na Satana avansaka te zonga kasima. Bon mona teke bozo na 3e génération. Siko biso tokoma na 4e génération. Tokoma na 4e génération. Bino boyebi tata te. Bino bobika ke tata kenda atika nde libota, atika donc église Kimbangi seza ya famille, bozui ya famille, ale ya mwana bango bazalaka pona nini? Pona ba maintenir kaka kombo ya Kimbangu ya mwana bana wana bazali. Nzoka nde bongo te. Jamais. Boboni ngoma na biso ezali ngomba ya Nzambe outa na lola. Ayana ba angelo na batu na ba salela ye. Biso to sala ka Nzambe na biso tanto totonga na bonzo to pe na molimo. Ya mwana so bino bozo luko bien ya famille ezate. Po biso ni za famille na biso. Lingomba ya Nzambe za biso nyonso. Biso to tsaka ba ntintsana to tsaka ba mbongo na biso. Ya mwana ezali ko tonga nkamba. Ya mwana ezali ko tonga pe na bonzo to pe na molimo. Alors ceux qui bino boluka ba bien. Ezate. Église Kimbangu sa bien ezalaka te. Au testament batiki ba bien oyo pona biso lingomba église bana entel ba kotamsa te. Trinité. Église Kimbangu se tamu sa nkana Nzambe tata, Nzambe mwana, Nzambe molimo mosantu. Bino te ba bébé spirituel, ba ange ya Lucifer, bo continuer ko sala na Satana. Boza pe rester bozo bota te bwana bana te. Bozo la ndaka lokola tata na bino Satana. Tellement ye aza na mwana te abota te. Bino pe ndenge moko boza pe na bana te bozo ko bota te. Aza ko bebisa bino vie. Biso te. Biso to na Nzambe na biso. Toza na Nzambe na biso. Na kati ya nkamba Nouvelle Jérusalem. Azali ko dondwa na kiti na ye ya bokonzi. O bino boyebi te. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo sonto bandeko na ngai. Réaction na biso nyonso tozali awa. Si c'est pas nous tous bato ebele tolingaki to révolter na ndenge mondema Francis Kabalendo aleka susi. Donc cela veut dire, ça montre qu'avec nos papas, nous n'avons pas la foi avec eux. Tozali kotika bazali kofinga bango. To moni pete mutu moko sala ba démarche parce que maman Francis Kabalenda wana abimi kaka na libanga boite to abimi na liki boite. Il a une famille. Et to linto ba vraiment de biso ba Kimbangu surtout zo to ba to de biso ka bana 26 sauf ma de bito sala ba recherche to ko découvrir parce moi na moi sona bimate. Soki na Kinshasa, soki na Angola, so partout, sauf ma tolobi to sala ba démarche. To ko ki pena koye ba bisika maman wana bibite. To maman Nana pekisi bino bosa ba démarche, ba bébé spirituel, nana pekisi bino bosa ba démarche. Bosa la ba démarche. Bosa la ba démarche, biso pe to kolamusa. Biso pe to kolamusa. Tozo la musa makamuna bino, bosa la ba démarche. Bokende di bosa la ba démarche. Bosa la ba démarche. Bosala. Bosala. Ponga ta bomoni nga bokokelo kote. Nguye ya Nzambe ezali komonana. Epa ya bato ya pona. Donc tango yo ndimi kolata voile ya kombo ya tata. Sele na bosolo. Landa epe esika zali. Tango yo zo changer nzela. Boyo sa to ba 26. Qu'est-ce qu'il y a 26? Chiffre mal, chiffre satanique. Bazo conduire bino na monde ya mabe. Lucifer azali ko tambwisa bino ba fungola bino miso bozo yake auto sala ba recherche. Ya o sala recherche lelo, mais lobi opesa nga raison. Po ngati na o sala bo eza pona bino. Tata alingi bokili eyeba bana na baza ya kobunga. Bana bazo ulanda nzela ya bato mabe. Bato wana baza batu te.
mokili eyeba alati singa nguya na ye bino bozwa koloba n'importe quoi bosala ba recherche boluka lelo boluka melobi tokoyebana sima tokotala nani elombe ngana bomba mana maboko ya tata atonda na nguya nyonso boza na pouvoir likolo na mate dobo luka etale bino ngaka na nzambe yango. Merci na tutu balandi ngai, merci na bato bazo linga emission kimbango nzambe toza wana kaka pona tata nga na kosala tata kino suka bomo ina nga na ndimi yango mabota bambria koluka ngai nzambe Ai kibangu na lodi mokili